une fois encore insécurité na kati ya monde mokonzi. Nalobaki yango pe bien. Tolinga rando te. Rando ekoko luka biso. Na moment oyo toza kosepela. Arrivé ya Henrietta. Toza kosepela tokokipe bato mosusu te. Mena ndimi te ke tozelaki likambo moko ebima mikolo boye. Bon, nga nayebaki eza possible. Pourquoi nayebaki eza possible? Ata bino moko na la Chine boyebi bien. Toza na ba Chinois, toza na bato ebele, bayebi ko détecter, infiltrer na bato baza na amour ya bien te na la baronne. Alors, majorité ya ba infiltré o ba détecta vraiment makambo ya grave basala nayebi te soki ezali. Mais mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko audio oyo Mura abimisi nakanisa mama wana mokolo audio oyo enregistraki asalaki record na mama Charlotte. Mama wana azo reconnaître bien atinda pa ya Mura te. Akosi teza esolo. Mura audio wana azwi yango pa ya Myriam Mokonzi Wet. Ça fait 2 semaines banda zwaki yango. Ou bien 1 semaine na ndambo. Donc, tango Mura azotindela nene ya ba audio lobby. Nene ya to bete loko boye. Po internet ekendeke boye. Atindeli ba audio ebele. Mura ayebaki ba audio wana atindaki po distraire nene ya. Ayebaki nene ya akosalela ngo émission akobimisa audio. Ayebaki nene ya akosolo na ite ba préparer likambo po basa na internet. Pe ide ya Mura ekei pe net. Nene asali direct atie audio ya Mura azoseka. Entre-temps, tango bozolanda, bozomona matière penza ezate. Mura mutamunoko asuki azane logote. Mazalaki na bodio. Eutaki pa Myriam Mokonzi. Myriam Mokonzi mutatindelie. Siko ndenge komaki na mabokwa Myriam Mokonzi na yebite. Mama wana boyoki bien. Mida a détecté na facilité non? Parce que babanda ko solo banda kala na Mida. Azaka na Belgique. Azape mutu a solo bien na Mama Charlotte. Yango Mama Charlotte a solo ki na confiance. Mama Charlotte azana bato bele balingaka ye. Azana bato muke oyoyo bakoki koyina ete. Mbe balinga kaka koloba mabe na ye to balingi bakitisa ye. Eza bongo. Pona mwana na ye komo na ye Karine Mokonzi la baronne.
nazoloba en dehors ya internet. Bon rappeler ba série mida azo popula Mama Charlotte. Azako loba toujours non. Mama Charlotte comme on est, Mama Charlotte était comme on est, Mama Louise. Donc tango azako loba bongo parce que batu banda ko loba nae. Batu wana baza batu moko ondimate bango mutu bakosala makambo wana. Ndenge moko tango bachaka ba commentaire mabawa. Majorité na bino na chez Mokonzi tango bachaka commentaire mabe mbala moko bokanisi a eza mutu bwaza na Kinshasa. A eza mutu boy. A eza ba oyoyo. Menga na koyebisa bino parmi bato bachaka ba commentaire ya mabe na chez Mokonzi. Soki balakisi yo elongi na ye omoni ye na vi amenaka na musala okokweya kao. Olobi muta boye atalaka tiaka pe commentaire mabe okomona ngo impossible, incroyable. Menga na koyebisa bino c'est vrai. Parmi bato batiaka ba commentaire mabe na lobela bino mwa muke po boyeba. Bazali batu ya mayele. Baza batu. Vie sociale na bango ezali stable. Baza batu. Baswanaka na batu te. Bafréquentaka na bango pe batu mingi te. Baza na milieu na bango clos. Baza pe ba pauvre te ba mitelengano te. Parmi ba inconnus o batielaka bino commentaire mabe. Soki bondimeli nga bondimi. Soki bondimi te bovandi. Nalobi te bango mutu batiaka ebele. Non. Bango batiaka kaka muke. Mais oyo bango batiaka eza bien calculé, bien ciblé. Et les ba commentaire oyo bazozo bakotia. Nalingi naloba boy. Soki bazozo baza 1000 batie 1000 commentaire mabe. C'est ko batu wana ya mayele. Baza kaka 3. Batie commentaire na bango. Bazozo tout bako intéressé na commentaire à 3 personnes wana. Pe ba commentaire wana ekobota ba commentaire mosusu. Voire même ekokobota émission mobimba. Na ba chaîne mosusu ya bazozo. Alors Karine Mokonzi komi pene abota. Nakanisa soko tuni la Chine, otuni na bato balinga Karine Mokonzi, surtout bato ya sécurité, bato bakipaka, koyebake, mutu kingandi boise infiltré, mutu kingandi boyaza traître, mutu kingandi boy alingaka Karine Mokonzi na ndenga solote. Zwa bango po baza bato ya sécurité non baza pe batu moko malamu tango balobaka likambu bamonaka ngo pe po soki baza wana bazoloba likambu balobaka ngo te po baya na liboma balobaka ngo po baya na mayele baza na capacité ya kodetecte moto oyo alingaka mpenza la baroni te moto oyo aza infiltré mais sikoyo soki botuni bango Karine Mokonzi sikoti tango akobota. Bozo imagine likambo nini ekoreya contre ye tokosala intervention. En tout cas, majorité bakotala. Bakobanda kotala wa. Na mutu afingi Karine Mokonzi mikolo. Soki mutu akofinga Karine Mokonzi mikolo azate bakobanda na la Chine. Bakobanda na la Chine pe na bato yo bayebi bakombo na bango to bayebi bakombo na bango na commentaire. Sikoyo soki bato bazofinga Karine Mokonzi bayali alors bakotake bakobule mutu azofinga na oya finga kala.
nsima nango toujours bakozonga na la Chine mpo sécurité nyonso ezalaka ceinture ya sécurité ya Karine Mokonzi banda Karine Mokonzi aniata poto sécurité na ye ekontrolaka toujours nalobi bien toujours na bakisi toujours na kati ya la Chine mais na likolo na bato yo boyebi bango kombo atiaka commentaire abengaka asololaka oyo nana benga te boyebi ete bango bakipaka bango te balobaka bazali bakipaka bango te mukola kobima pe sous-marin a bo comprendre ndenge moko pe zozo akokobima alobi azalaka sous-marin mazane zozo siko oyo abimaka na kisous-marin ntango akoloba likambo kitoko en tout cas bayambake na bafleur eza pe normal yango wana bandeko oyo batiaka sécurité na Karine Mokonzi biso nyonso bien sûr mais faut kolukaka kostimolaka na sa mabele po infiltre oyo amonani boye na miso aza suspect bien sûr eyebani pe te soki aza infiltre aza suspect amonani boye na miso donc aza na effet makasi te ya kotake bolanda bien Myriam Mokonzi awa ntango arevoltaki contre Karine Mokonzi ntango aza komonana alobaki mingi matakaki te bataki ne nyonso azwaki kaka bafrappe na bafrappe na bafrappe mais Myriam Mokonzi ntango asalaki test abungi na media akomotake sikoyo na se alors anti infiltré sécurité ceinture ya Karine Mokonzi elobaki epave mikolo ya kimia azwi nzoka epave akimaki te achanzaki estratégie pe estratégie na ye efonctionnaki parce que ntango akabani na Karine Mokonzi nyonso alobaki asambwaki nyonso asalaki azwaki bafrappe mais ntango abombami sécurité ya Karine Mokonzi balobi akimi tokimisi ye balobi azomona na susu te ye kuna azoseka alors oyo asalaki efonctionnaki bien sûr aganiaki te azwi mpe eloko te mais pourvu ke amekaki kotia ata bimoko amekaki kosangisa amekaki azwa louange na kati ya Congo pa azwaki louange pe kombo na ye ya yaya bastar ezwaki kilo bademer Nyangi balobeli yango Grace Temo balobeli yango Cynthia Kapache balobeli yango elingi koloba boye Myriam Mokonzi ntango azalaki na Karine Mokonzi kombo esalami amati aza koloba makomi yaya ya Karine Mokonzi ndenge Tania Mokonzi ayokanaka ndenge Armand Mokonzi ayokanaka pe balobelaka ye na bato équipe nationale Karine akomi na poto Myriam akaboni asali guerre na guerre wana bato baza kotake Karine binemi ya Karine o basalaka bemission po bakotisa mbongo na komba Karine mais baza kokotela Myriam Mokonzi te mais babanda kozwa matière sujet donc Myriam Mokonzi abanda kozwa nika bafrappe na bafrappe kombo na ye ekokaki même kobunga parce que eza koloba makaka na sujet mais ntango akotaki na se abungi nde kombo na ye ezwaki valeur nde bakontinue nango sikoyo kombo na ye pa Karine Mokonzi ezala na valeur eyebana nalobi na guerre wana kombo na ye ekitaki valeur ata bato bayina Karine baza kokotela ye mais kombo ekitaki ekokaki kobunga lisusu
Mais bon landa bien tangu abomba maki atinda kaba 1 euro na yewana na bato balobela ete. Donc 80% bato na Congo bakoma kolobela kaka Myriam Mokonzi. Na ba oyo nyonso abulaki kolobela ete me bakoma koloba. Donc place wana resiraki po biti na ye azala Myriam Mokonzi yaya basta. Seko lisusu aza toujours na se maza kokita. Aza pe ya kobunga. Abungi te pona tofingaki ye, abungi pete po akota na se. Mabungi po internet eza ya kochange ye pe finance azo finance susu te mbongo ya te. Po fwa finance batu wana nyonso. Yango wana atikala na kelike batu neti Mura azali mutune ya confiance fidèle. Yango wana apesi Mura audio. Po Myriam Mokonzi na ete o mikoloyo yepe atelisi suki ndengo zomona ya bajel. Azo tambula na mini kopa na ebite soki camion na ya kala to ya sika. Donc azo dondwa mikoloyo me bozomona ete yena Mura kontaka danger. Mura azwi mbongo. Donc audio oyo Myriam Mokonzi azalaki nango banda kala. Donc lokola monaki Karine Mokonzi azana mokumba ayebaki akobetango na dernier mi-temps oyoyo. Ndenge zema Karine abimi tomoni yango eko munene ale erango abeti. Atake mbala moko Mama Charlotte na ba audio ya Mama Charlotte. C'est comme Myriam azozela befe. Donc nalina loba boy. Attaque oyoyo ya bodio eza attaque ya mama wana kaka te prophétesse mais attaque yango ezali ya Myriam Mokonzi. Donc Myriam Mokonzi muta attaqué na ndenga se siko sécurité oya Karine Mokonzi oye talaka benfiltré oye talaka bato bani basala boy ba yebike foko tala kaka sala tola mida avandi na ye bato ebele bavandi calme alors to continuer ko fêter bien sûr faut to fêter faut ko fêtaka mais toujours ekenge tala liboso neneya muta sécurité makasi pyromane bureau ya Karine Mokonzi Mura asalisi émission Mura tindele 80 audio neta bondela ye baluka sujet nene ya sopami nzoka Mura sakani na ye bandeko eloko bien bazo take me batake cible mabe bango bamoni babeti eloko munene po ekena Mama Charlotte mama ya Karine Mokonzi la baronne ekosala befe na Karine Mokonzi mais nandimi te. Alors nakokopesa pe résultat te. Nyonso eza na maboko nkolo, eza na maboko ya Mama Charlotte, eza na maboko ya Karine Mokonzi. Surtout bato ya sécurité, défense anti bato bayaka kotaki Karine Mokonzi, zebula meso, bofungola misu, bofungola na kati ya la Chine befiltre bakokanga mana bakokanga mwe koya pe bokokanga mwa oye koya bokokanga tangu la Chine ezali tangu batu bazobenga tangu batu bazosala émission na tangu makambo ebele ezosalama en tout cas befiltre bakondokanga kaka mais Myriam Mokonzi azali na niveau moko ya kosakana te na ki ennemi na la baronne. Nazoloba na bino vérité audio oyo wuti na maboko ya Myriam Mokonzi. Apesaki Mura ça fait 2 semaines.
Mura soki botuni na ba Western Union to soki wapi bokomona Mura azwaki mbongo. Alors Myriam Mokonzi abandi batak. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.